Bonjour, bienvenue sur mon émission Parlons peu, parlons bien sur Welcome TV, la chaîne nationale chez les pasteurs de la diaspora. Bienvenue Messala. Tous en abino lelo live pour la tout débattre sur sujet Yassika Oyo na Elibino. Alors, nous allons continuer toujours na Bamatanga. Bon, on a vu la fois passée, il y a maman chef, la sœur Nabiso Estelle. Mais lelo, tu retiens moi parenthèse pour continuer l'émission sur l'actualité du moment. Alors, lelo na yeli bino nini, message ni na yela on lelo. Lelo na ye na message moko sur l'appel, appel. Pour comprendre tant on peut sabino introduction, pourquoi na choisir thème oyo ya lelo. Avant na kota na sujet ya lelo, na kolinga to tangana Genèse 12, 1 à 5. Genèse 12, 1 à 5 elobinen. Nzambe asalaki abengaki Abraham alobina yenen. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Wana ezalaki appel oyo Nzambe asalaki epai ya Abraham. Naïlelo, pas en tant que pasteur, naïlelo ko prêchete, mais naïbike en tant que bana ya Nzambe, nenge tomi benga ka ba chrétien, tutanga ka Bible, et vina biso en tant que les chrétiens, eza basé na kati ya Bible. Bible, ce que ezali Bible ezali comment couverture ya Bible tende mutu et te ya bisote. C'est les écritures qui sont dedans, yangolande et servaka na vie na biso actuelle. Alors, lelo naye pas étant que pasteur, mais naye étant que chrétienne, pour la développer sujet oyo sur l'appel d'Abraham. Alors, mutu na nange zaline. Wana boyoki appel oyo Abraham. Nzamba kosa l'appel na mutu individuellement, toi kosa la mutu groupe ya batu. Après c'est un appel moko boy. Comme c'était le cas d'Abraham, Abraham tant nzamba bengiye, tant alongwe na pays naïe, akenaki na Lot qui était son neveu, avec azoki Lot na moi ça il y a Lot, azoki na famille naïe mobimba na ba troupeau naïe ba kendaki. Nzamba yebisi alobi okokende place na kolakisa yo. Place okocha makolo na yo na kobeni rango. Na kokomisa yo grand, bato bakoyeba yo, bakoyeba qui était Abraham. Alors pourquoi nini message oyo lelo nami tuni sikoyo biso bana ya ba chrétien lelo ya 21e siècle, est-ce que tozwa qui appelle pour na to quitter mboka na biso oyo to botama pour na to na mboka étranger tangu yo longwaki na Congo, oye na France, oye na Belgique, oye na Angleterre, ok États-Unis, ok partout. Congolais ça partout. Est-ce que aux qui appellent Yanzambe? Point d'interrogation. Pourquoi na tunyango? Parce que batu mingi balongwa. Toyebi ke batu ebele, bateka ba mapangu ya famille, batu ebele basala makambu ebele pour na kaka balongwa na mboka baya na mboka mupaya. Pour la nini parce que ezala qui peut-être rêve na bango. Ezalaki posa na bango bamonaki ke soyo baye na mboka ya mupaya bako vi na bango eko changer. Oui, c'est une bonne idée, eza bonne idée, eza vision moko ya bien.
Pour la tomo la rapé, bato mususu pe bazalaka la bamboka bapaya, bakena rapé bamboka mususu pour la bakene ko améliorer vie na bango. Alors, yo tant yo longwe na Congo. Pendant je parle de congolais, au longwe na mboka na yo. Vision no ezalaki nini? Tant yo yo tie makolo na yo oyo na mboka ya mopaya. Pour la nzamba le bien la Bible. Pour la Bible, makamyo so ezalaka ba écriture nyonso, ezala vie na biso actuelle hein. Ezali vie karaté soko tali yango ezali donc code de la vie. Na kata Bible ko mona makambo ebele ezali wana kezoko aider biso pour la vie na biso actuelle. Alors nzamba lobi que là où tu foules tes pieds, na kopesa yango comme bénédiction na yo, eza place yo ko vendre komi ya yo. N'est-ce pas qu'on dit ça la Bible dans la Bible? On le dit non? Si ko yo nzamba tio par exemple, to lo banana en Angleterre atio en Angleterre mais non. Oza une bénédiction, oza une malédiction. Nzambe atio na mboka oyo. Là où coule le lait et le miel. Ba opportunité ezali. Ba classe ezali, ba misala ezali. Makambo ezebele. Mais c'est quoi yo oye na mboka oyo. Oyo vandi na yo, okomolia no semoul, okomi ko sala makambo susu o ezali normalité. Ozo ko profiter na bénédiction oyo nzambe alobaki na yo te. Ayebisaki yo te que là où tu vas fouler tes pieds et que la bénédiction na yo et comme territoire na yo. Pourquoi jusqu'à ce moment vie na yo ezakaka toujours trop bas. Oye na mboka oyo ba étranger. Oui, na awa na système nyonso ba mboka oyo eza développé, bazaka na système na bango basalaka pour aider les pauvres. Toza na ba classe ebele. Ozomona, toza na classe supérieure, middle class, na ba pauvre. Ba pauvre na bango na mboka oyo, to va en Angleterre, ba supportera bango o ba pesera bango income support. Wana eza pona ba pauvre. So otali income support ezali mbongo o bazo pesa bato, ba calculer ngo très bien. Ba yebi ko tia courant ya 10 livres, ko tia gaz ya 10 livres, ko lia boye, ko sala boye donc eza calculer. Eza mbongo oyo yo mutu okoki ko bongate na kati ya vie na yo te. Ezali mbongo moko minimum ba pesi okaka pona o vivre parce que ozali pauvre. Ça c'est pour le pauvre de ces pays. Yo siko muto longo okimi pauvreté par exemple. Olingi o améliorer vie na yo. Oye na mboka oyo ba opportunité ezali. Pona mboka yo so ba pauvre bazalaka. Yo siko oye na vision na yo. Oye polo kota na clan wana na million wana ba pauvreté. Je crois que ce que Zaki Ndengwa ne fallait vendre à la place yo utaki. Tant yo ye. Oye pour la nini. O améliorer situation ya vie na yo. N'est-ce pas? Abraham tang balongola ke na pays na ye, Abraham abimaki maboko pambate. Abimaki azaki na ba troupeau na ye. Cela veut dire azalaki na minimum moko. Mais nzamba yebisi ye kiende na kolakisa yo place yo kokoma na ko bénir yo, na ko multiplier makambiloko oyo sanango et kokoma ebele. Donc abimaki pe maboko pambate. Quoique okoko salobima ino pe maboko pamba oye, mais tango oye vision na yo ezali nini? Oyaki kosala nini? Oyaki kokota na système oyo ya mboka oyo ya ba pauvre, o vivre na income support ou bien oyaki kosala nini? Okozala pe par exemple ozaki na ba opportunité, ba ouverture, mais étant donné que oyebi ko utiliser ngo te, oko se retrouver toujours na zéro toujours. Alors, nazoko linga koloba, tango yo siko ko vanda, omoni ke na vandi na mboka oyo, na sisi ba chance na nso eseli. Na sali oyo, plus rien ne me réussit encore. Donc na monike vie nanga ekomi par terre, alors okolinga kosala nini? Ono voilà, nazonga mboka. Tokolanda nanu nini moko extrait moko awa après tozo zonga. Merci. Cet homme est arrivé clandestinement en France en 2013. 3 ans plus tard, Debaba Koyazo n'a toujours pas de papier. Aujourd'hui, il a décidé de faire ses valises pour retourner au Congo. J'ai décidé par rapport à... Parce que je n'ai pas de papier. Je suis sans papier et puis je vais traîner en France pour faire quoi?
Des migrants dans la même situation que lui, il y en aurait 400 000 en France. L'une des missions de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est de les convaincre de repartir. Pour cela, il leur propose de l'argent, mais aussi de financer les projets professionnels une fois au pays. Debaba Koyazo a décidé d'en profiter. À l'aéroport de Lyon, il a rendez-vous avec ce représentant de l'OFII. Bonjour Monsieur Koyazo, bienvenue à l'aéroport de Lyon. Ouais. C'est le grand jour. Oui, c'est le grand jour pour moi. Bon. Non seulement il lui a acheté son billet d'avion, mais il lui remet aussi cette enveloppe. Donc dedans se trouve 2000 €. De l'argent liquide qu'il va pouvoir dépenser comme il veut. C'est beaucoup d'argent là que vous remettez à monsieur? Oui, c'est beaucoup d'argent puisque là on est sur un dispositif majoré. Hein. Habituellement, monsieur aurait dû percevoir 650 €. Là, je lui ai remis 2000 €. Un encouragement supplémentaire décidé après le démantèlement des camps de migrants de Calais à la fin 2016. Ça a été très incitatif puisqu'on a connu une forte recrudescence du nombre de retours volontaires depuis le mois de novembre, décembre. Là, rien que pour le mois de janvier, on a une centaine de personnes sur Lyon qui sont en attente, en instance de départ. Oui, ça m'a motivé aussi parce que c'est de l'argent. Et je pense que dès mon arrivée, ça peut m'aider à débloquer un peu des situations qui peuvent me bloquer. Donc, ça va m'aider. Donc là, je suis content. En 2016, 4 774 départs volontaires ont été enregistrés. Montant total, 6 millions d'euros. Une somme que le directeur de l'OFII assume parfaitement. L'aide au retour volontaire est un coût pour l'État 10 fois inférieur à la reconduite forcée. Puisqu'une reconduite forcée, c'est des passages devant le juge, ce sont des fonctionnaires de police qui accompagnent les personnes jusqu'à leur pays d'origine, des billets d'avion. Un constat confirmé par un rapport sénatorial. Si l'on additionne le maintien en centre de rétention avec des dépenses sanitaires, les frais d'éloignement et d'escorte, les frais de justice, une expulsion revient à 19 800 €. Dans le cas d'un départ volontaire, les frais d'éloignement, l'aide au retour et l'aide à la réinsertion professionnelle coûterait entre 2 000 et 5 000 € par migrant. Welcome back. Nakanisi Botu Olanda moi extrait ya reportage oyo. Omoni ndeko na biso congolais a décidé azonga na ye na Congo. Pour la nini avandi beaucoup de temps sans papier, amoni que à quoi bon la souffrir na mboka mopaya. Malamu nazonga na mboka na ngai. Omoni que azu initiative mokutu ya bien. Au lieu que akoma un poids na mboka mopaya, akoma kosala de n'importe quoi, akoma muyibi, akoma je ne sais pas comment, a préféré, avec l'aide de l'État français, asongi na ye a préféré azonga na mbongo ba PC quoi que za mukie ba wo PCP plus, mais a préféré azonga na mboka na ye. Alors, biso batu o tozali awa, ba PC biso, ba tozana ba passeport, tozana ba facilité wana, il y a qu'au travailler, tous en a facilité, il y a qu'au voyager, mais tous en se comporter comme si c'est des dosas batu oyoyo, tous en nous établité na mboka wana. Mboka soko vani na mboka, omoni que ça ne va pas, il faut obima. Neti Abraham Salaki. Cela ne veut pas dire que place à Salaki m'a bêté, mais ezali comment étape. Donc, ça ne va pas ici en Angleterre, va ailleurs. Va, surtout que si tu as déjà un papier. Vas-y, Bambo Kezebele, Kende, va découvrir ailleurs. Platan sous chance na yo aller quelque part. Au lieu qu'on s'alaka basé au Vandi, au Komaneti, tu n'as plus d'avenir, tu n'as plus rien, tu deviens aigri. Au Komigra, au Salamakambu, Zangatina, non. Quand Dieu t'établit quelque part, cela veut dire que il faut la bénédiction. Il faut les œuvres de Dieu et monana. Au rose à la tête que quelque part, en tant que moi, na yansambe,
ozala na souffrance te. Donc ekoki kosalama te. Donc réfléchissez, botala là où Dieu m'a établi. Est-ce que nazali ko avancer ou bien nazali ko reculer? Tant que tu comprends, on est vraiment que nous sommes bénis ou nous sommes nés. Parce que nous sommes organisés. Tant que nous sommes dans l'église, accueillis, à mon équipe, son église et vous allez résoudre. Non, 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 non. L'église est à sa place. C'est comme quand tu reçois une éducation, nandaku et pendant là nandaku. Après, tu as une éducation, mususu, yo organisé que ceux qui yo, aux alliés na, au ligne dans le changement mon côté, au lobby que non, quand je vais aller à l'église, tout va être accompli. Non, non, non. Commence d'abord à changer toi-même. Dis-toi que non, j'ai vraiment besoin d'un changement. Dans quelle église? Ah, mais comment? Mais pourquoi je ne trouve pas du travail? Maintenant, va demander à Dieu. Demande à Dieu, écoute mon Dieu, j'ai tout fait. Moi, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Mais qu'est-ce qui empêche que le dossier aboutit dans un moussala? Là, Dieu va t'aider parce que tu as déjà fait un pas. La foi sans les œuvres, il faut la foi, il faut que ça va œuvres. Donc, là, sur ce, tu continues à avancement. Mais il faut se poser des questions. Tu ne fous rien. Routine. Mais pose-toi des questions. L'ongwa qui oteka qui na Congo kuna kozong sango mkolonieni. Bande kono ba koma ba homeless na Congo. Okozong sango ndengene. Fais un effort. Na mbongo ya minimum wana okoki jamais ko aider kozong sa ko bongisa ni note to mona on voit les Israéliens. Mboka na bango ebonga ndeni na diaspora. Bazali banda batinda na mboka na bango. Yo vandika ko li aussi li OK na toilette c'est fini. Ça c'est pas une vie mon frère ma sœur. Réfléchis bien. Tu as été établi quelque part. Alors, il faut faire des efforts. Avant de continuer, vraiment, je veux saluer mes beaux-frères. En tout cas, Patrick Pototé, vraiment, mon cher beau-frère. Je Bambote à Mingi. À mon beau-frère encore, Hamilton Zola. Je Bambote Mingi. Alors, je crois que à mon premier conseiller aussi, je vous salue. Nazaraki na Nani Limoko na deuxième sujet, mais je suis sûr que nous allons la bulle très prochainement parce qu'il y a une vérification nyonso. Alors, je vous salue et je vous dis see you next time et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Maweja nangila wa chama mokokisina bilaka nzambe na bikamwa nani akokani nayo baluka yo na nkunda oza kuna te. Haleluya.